examen amona ki vraiment eza poison te to ndengeni parce que nous autres bango test ya poison salema na d'abord maladie na les spirituelles attaque non spirituelle maladie na les spirituelles attaque non spirituelle maladie na les spirituelles attaque non spirituelle on a qui sous docteur de traité ya Mogisho voilà parce que image au somo le moment que tout ça na kati tu as une image yo Pierrot image au somo na illustration au somo na tout ça na kati ACJ au somo na batie tensiomètre baza ko tala tension o eza na ACJ bon ba image au somo na vraiment tout ça ACJ na entre to côté da ACJ ba ta tension s'il vous plaît possibilité d'aller ça examen ce que ça là qui parce que quand on a une urgence Une information vraie à vous signaler que moi qui vous parle, je suis hospitalisé parce que je suis à l'état d'empoisonnement. Je suis vraiment malade. Je suis interné à l'hôpital centre hospitalier Mogisho route Mokali. C'est là où je suis interné chez le docteur Mogisho, le cosmétologue. Tellement la liamusa na ngai peko lukaboni na somba tellement impitrani. Ndena ndimina ndima na mpeto hôpital na ya na prester. Bon, on a besoin de ce hôpital. Et l'examen à poison, déjà l'évolution c'est un peu bien, mais créer un cancer dans Chobo. L'artiste et comédien Tcheko Matondo, hospitalisé depuis 1 mois déjà dans le centre Mogisho na Mokali. Nazalaki empoisonné, à Mokoussé, quand le monde dans le théâtre, et puis, le docteur Mogisho Bundi. A réussi à la kusumba kisa este Suningai, mais ça a créé encore d'autres problèmes. Le quoi la tumeur a début à cancer, la grosse intestin à anus. Il a fallu examiner à HJ qu'on a déjà spécifique. Bah tout ça ba lo belé mais besoin la information té. Na on peut t'amener information moko. Si Tcheko, tu es kundaye, bon continuer kolobaka, bon continuer. Bon continuer à nos mislabino ba vérité moko. Pas Moïse prophète, il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate su pasi bablo musu kolia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokate.
qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba bisinga eko yoka moyen pe basa la opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite kobota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bola. Bonjour à toutes et à tous, vraiment merci na bae bopesi biso confiance ba bonne nyonso toye na lisolo oyo toi eza ko régner makasi toi les ningani par rapport ya lisolo oyo et comme les batamato depuis hier vers 2h du matin batu ba le laki mingi na kombo ya Tcheko ante comédien Tcheko akufaki bolanda ki journée à lobby ezalaki bongo vraiment ya koningana na kati ya matanga tomlaki ba koswana ezalaki ba bitumbe ezalaki mais lelo toye na vérité. Voilà pourquoi les tokolobela makambu ebele na ko panzate mena ko loba vérité ya makambu ndenge ezalaki par rapport ya liwa ya Tcheko. Batu musu balobi Tcheko akufi na poison. Batu musu balobi ezali poison tel de cancer. Batu musu balobi Tcheko atanga kombo ya mutu atela ki poisson. Batu musu balobi Tcheko ba comédie ba sundola ki. Batu musu balobi Tcheko kutu ndenge ezali atiki bana mibale. Batu musu balobi Tcheko atiki mwasi na zemi. Mais na kati émission ya lelo ngai mirankiamfu nazala ba information vraie. Si je le dis et je le répète, nazala ba information vraie. Na kati émission lelo na kolakisa bino vidéo o Tcheko atikela kingai. Batu babimira okosi oui na kosi po na yomo na kosi mais na kosi te vérité bozo bon émission lelo. Tcheko atikela kingai vidéo ayepta kinga mira et ya mira s'il vous plaît gardez les image oyo na kochango na YouTube te mais gardez les image oyo. Pourquoi ayepta kinga garder les image oyo le boko yeba yango Tcheko apesa kinga ba résultat oyo ebimaki na ASJ ye moko na voix na ye boko yoka yango Tcheko Yemoko, il était conscient malade de Kobela. Nazo tchela bino yango parce que émission lelo vraiment bo supporter ngai na ye na loba. Batu balobi ba te comédie ba sundola ki Tcheko. Mais nazo la sebno preuve à l'appui o ezo la sake ba comédien ba sundola ki Tcheko te. Naza ba image preuve à l'appui oh Tcheko ye moko azoloba esika maladi na ye eutaki journal lobi na ngana loba na bino na koloba te mais il faut na yokana nu mingi na sa ba investigation est belé parce que vous le savez très bien Mirakian vous je suis journaliste oyo na lukakana qui ta sur terrain. Nous avons des informations par rapport à l'ICAM Oyo et Zolobama. Voilà pourquoi na kendaki na lukaki na lukana zwa ba information. Na émission de tokoloba bitumbe bimaki lobi na matanga.
ebimaki mpona nini nazoloba vérité ezalaki bese ou bien ezalaki bese te nazoloba vérité nana provokaki bitumba wana nazoloba vérité. Pourquoi Marie-Jeanne Bolé a qui intervenir nazobimisa ba vérité l'émission à lelo parce que ba image ezali bomona ke longi nanga pe voir nanga ezali koloba. C'est pourquoi tu es sikoyo na premier élément Tcheko tango azui malade aki ko ça examen Tcheko eloko ni na salaki les babisi que azali empoisonné. Tcheko abengaki mutaliboso abengaki Jipe Masamba. Abengi Jipe Masamba lobi bo Jipe Masamba lokola yepe Tcheko azalaki membre ya Tokanisa. Jipe Masamba abengi Yves Ipan. Lokola Mirankianvu. Je travaille na chaîne ya Yves Ipan. Nazali cordon kuna Yves Ipan azwinga tokei ensemble. Tolaki na Second Kapanga. Toke na siège na Kauka juste na avec Beladon na coin. Na commune ya Kalam tokei. Bonda li solo. Po batu mususu bayebi makambute mais bazoli koloba belé mais aujourd'hui vous allez connaître la vérité à 100%. Tokei Tcheko abanu ko expliquer biso alobi que je suis empoisonné. Mais ezo senga ngai ba traitement. Nazo luka secours. Jipe Masamba leli. Tcheko aleli. Biso to zaki na to leli totali mwana mobali déjà nzoto bandi déjà kokita. Otali nzoto bandi ja bandi otobenga ka na lingala mutako ando koma mungi tole to bicheko nini ay bande ko nga na sali nini ngam cheko na sali na mokili pona mutu atela nga poison cheko bandi ko lela intervention ye batu bandi ko loba ti mogijo les bons samaritains abimi azui Tcheko. Tant azui Tcheko, abani ko peut-être traitement. Akena azaki interné dans l'hôpital na ye. Izaki na route mokali na quartier ya Kingasani na commune na commune ya Kimbanseki. Yo kase na obosana te. Et je suis quinois de naissance na yebi. Et comme ça là que azui traitement mais mon tato konda kaka mama kile to sila et to sila mon côté comme ça la deuxième émission to ko landaye muto akondi lisusu makasi to stuka ki ati to continuer ki toujours na traitement na ba sensibilisation mobilisation ya ba fond de façon qui va traiter ah to bano koma siko na phase ma place bandi Tcheko ko benga biso na Ivipan Tokei na kasavu tokosa émission na restaurant moko oyo ye moko mogisho za kiwana Tcheko alobi boyi bande konanga maladie na ngai nde da la poison ezali sous na nzoto te mais naza siko na cancer il pas na tunier. Donc, on a confirmé que le poison n'a pas de cancer. Donc, poison, le côté qui est poison est retardé. Mais il ne faut pas tout nier. Est-ce que maladie wana et wuti wapi alobi boye na osenga na bino bola nanga malamu abi maladie na ye ayebi place wuti ah oyebi place wuti na ota sabino image boka ye mo Tcheko azoloba na na tela ki poison nebi ki batwa oganga mira linga tumba zamba
naotumba zamba te mais naotumba Zaïre parce que Zaïre ezala soute comme Congo naotumba nazik sango Tcheko asala émission sili 5 jours après Tcheko ebenga biso na 4 émissions aloba eboye alobi ah siko ndeza boye efuna sala examen wana ezosenganga mbongo nazoluka mbongo nini comme efuna que sala examen là eza au-delà de $1000 naza na mbongo te les bons samaritains bimi tomoni Belvi kandi la patrona wana na ba Tcheko mo tawai koloba ba image ezali Belvi kandi lokola aza muto boye bien azaka elle a un cœur ya compatir na batu Belvi kandi akendaki kotikela ye enveloppe akenda kotikela montanga na bino toyebite tuza ko ignorer Tcheko abengi biso alobi Yamira parce que d'habitude on benga yaya pour petit frère nanga azai camarade na ye petit frère nanga balela nde salike bakamati bakei bolanda Tcheko abengi ngai abe Mira yaka lobi na shishi to komi na shishi ngai Mira Yves Ipan na oxygène makam nazoloba CG oxygène ayebi il était préservé dans l'image na oxygène bo mona longi na ye to komi kuna lobi non ba pesa ki ngai oui to mona ki sous docteur de ko traiter ya mogisho voilà parce que image ozo mo moni que to na kati tela tona image yo Pierrot image bozo mona ba illustration bozo mona to na kati HJ bozo mona ba tie tensiomètre baza ko tala tension o ezali na HJ bon ba image bozo mona vraiment to za HJ na entre to kota da HJ ba ta tension s'il vous plaît siko eloko ni ebandi bo kama kambu bo ka sikoyo je crois que c'est la révélation ba révélation nini yango yo tozongi na régie boyoka Tcheko alba maladie na ye eutaki wapi nazomaki soko na ka oyo ndenge nasengelaka parce que nasengelaka chaque jour ndeko na ngai nasengelaka chaque jour sele esalemaka te toaneti nde moto koma moninga na ngai donc nasala bato combien de fois on fait que saigner parce que pas wana ya cancer wana nyonso nde ekomisanga donc eza soso poisson venant te ou cancer est-ce que lozo basalaki examen bamonaki vraiment eza poisson te to ndenge nini parce que lozo bango test ya poisson esalema nga d'abord maladie nanga eza spirituelle eza attaque non spirituelle maladie nanga eza spirituelle eza attaque non spirituelle maladie nanga eza spirituelle eza attaque non spirituelle eza poisson mpenza oyo esalaka ngai tosalaka test ezalaka confirmé possibilité ezalaki te possibilité ezalaki te basa examen yango soki ezalaki nde parce que ka nanga nyonso eza na urgence 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 abone naza baita nanga na mitu hémoglobine nanga na 7% makila olala première fois nazalaka sauvé la première tour nazalaka sauvé na 3% et demi makila oyo natomaka déjà parce que nasalaki sel na bilamba nasalaki bakrise oyo ezalaki baagi voilà je pense que image oyo epesi mawa mpe pasi namoni déjà luzo mbala azobenga ngai yabisinga Mira ezalaki nde boye ntango image ezoleka kukunyungu mwaka elle chante de Kimbantseke je pense que moni image maman Viviane Nzumba moni image ya Pierre Masengo depuis longtemps mon image mon grand frère propre KG mon image maladie wana alobi ezali spirituel peka na ye eza en urgence
Quand ezali en urgence, quand ezali en urgence, maladie n'est ezali spirituelle. Donc d'après ye, alobi que maladie na ye, poison wana, babwa kila ki yango kubwa ke donc ezalaki poison ya kindoki ou bien poison ezali spirituel, babwa kila ki poison ya kubwa kela. Donc ye moko cheko alobi boyo ki bien alobi que maladie ezali spirituelle. Donc tina ndenge tozo kende wana. Tozo kende ko sala ba examen, ba démarche nyonso. Vous savez, diable il est vraiment risé. Yango to chaka makambo maboko nzambe. Ata tozo mela kisi. Mais essenge na biso to chaka nzambe na première position. Futo bonde la nzambe mingi. To mpesa kala nzambe. Problème c'est que mon ezali comment dire sûr. Ko luka basala nzambe ba kota mabondeli. Non mais dans le mystère ba révélation mon sous. Est-ce que Tcheko il était soutenu dans le groupement d'intercession? Est-ce que Tcheko avait un pasteur aux allant de Tcheko ma casse dans ma prière? Est-ce que Tcheko Azaki soutenu? Et pas peut-être il y a une famille na emo propre. Po na ndenge tozaki okende et pas Tcheko azaki ko l'hôpital. Nazomona ka ndeko na moko mwasi. Est-ce que Tcheko azaki soutenu na ba prière? Ata ko toleki ko landa nzela munganga. Nzela ya bakisi. Mais lokola déjà ye moko lobaki ba yebisa ki ye. Si un prophète tant que c'est mission à tout na ki ye. Makambu yo zoloba. Maladie spirituelle. Est-ce que les autres pouvaient être spirituels? Oh non, parce que là qui pose ngai, va précision que maladie n'a pas spirituelle. Ma bois clair qui est poisson qu'on boit là. Donc diable ce qui a ça na posa abomayo. Ce qui a lukio na boye poisson ya bilo kwa koliate ya motete a compte à l'anzela mulili aboa kila ko boit là. Père à ton âme mon frère Tcheko. Tout ça qui a régi tout la deuxième révélation. Une information vraie à vous signaler que moi qui vous parle, je suis hospitalisé parce que je suis à l'état d'empoisonnement. Je suis vraiment malade. Je suis interné à l'hôpital centre hospitalier Mobile route Mokali. C'est là où je suis interné chez le docteur Mobile, le cosmétologue. Tellement la ligne à Moussa, on a un peu de Lukaboni, nous sommes tellement impliqués. Ndena ndimina ndima na plutôt hôpital na ya na presté bon on a besoin de ce hôpital et l'examen à poison déjà l'évolution c'est un peu bien mais créer un cancer dans Tchoko ce qui me demande beaucoup de choses beaucoup de financement nzambe gala dans la salle maman Sandra ce qui montre pas que son l'artiste c'est comme un Tcheko mais là il faut pour le Tcheko Matondo Malassa. Mais mon identité c'est Matondo Malassa Joseph. Moi la manière de commencer à faire un programme. Et ça l'a pas bande on ngai. Na lo bango na passe na motema. Imagine na otela bino sikoyo. Tcheko a comment ko zanga mo meloko olia. Mais Tcheko na okama mutu aza malade. Ce qui biso ba gens stocké otala ye. Moi mbongo batu ba pesa ba sunga ndeko wana. Tcheko na oxygène témoin. Na ivipan témoin. Tcheko azo kamata $10 azo pesa ngai ivipan. Andeko na bozwa. Mais non Tcheko zo bela. Biso futo pesa yo te bozwa kaka botobi non
Bon faut transport tobi jamais toko ko mbongo. Biso de photo tikela mbongo. Ay bande konanga. Ça montre vraiment Tcheko adaki social. Tcheko, il était social. Tcheko, l'air amona qui a commis la souka. Azo senga lisungi batu basunga ye. Mbongo zo mona te. Bato Tcheko azali ko bwaka bazala ki wapi. Bato yo Tcheko, bato yo basungaka, ba meseni bazala ki wapi. Pona ko sunga Tcheko. Tcheko, il est allé plus loin. Yako bimanambet yo hôpital Tcheko akei ko presté. Pona zambongo. Bolanda Tcheko image oyo. Image no elekate. Image nepta kibino Tcheko ptera mira bomba image oyo. Bolanda yango. Bilo melekele na shuka na osali. Kumulengo lengo la Tcheko matondo madasa. Nako ni malengo na. Oyoki oyo mama lobi. Ofi. Finga mwana na yote zoba. Sino na makoleni ni nafanya nini? Asante sababu. Une information vraie à vous signaler que moi qui vous parle, je suis hospitalisé parce que je suis à l'état d'empoisonnement. Je suis vraiment malade. Je suis interné à l'hôpital centre hospitalier Mobile route Mokali. C'est là où je suis interné chez le docteur Mobile, le cosmétologue. Tellement la ligue à Moussa, on a un peu de Lukaboni, nous sommes tellement impliqués. On est dans le hôpital, on a presté. Bon, on a besoin de ce hôpital. Et l'examen à poison, déjà l'évolution c'est un peu bien. Mais créer un cancer dans le Djobo, ce qui me demande beaucoup de choses, beaucoup de financement. Nous avons des gars dans la salle, maman Sandrella, ceux qui m'ont dit que l'artiste c'est comme un Tcheko. Mais, Tcheko Matondo Malassa. Mais mon identité c'est Matondo Malassa Joseph. Moi, la manière de vous concentrer un peu. Passe dans mon thème. Tcheko, Hollandi, tu as extrait, mais tu as la bino. Image on a mobimba, na exclusivité na mo. Tcheko a reçu balé na ye bakei ko bina pour ba prester. Ye moka lobby que na bimi na mbet hôpital, je suis empoisonné. Nazo lancé un appel et pas battre sur la salle, ba sunganga, ba venir en aide afin que nazo mongo na que ça ça examen. Oh, mokili mawati. Total la sikoyo. Bandeko no subolobaka mawa Tcheko aza luka mbongo kwa cet examen mais abimi na mbet hôpital na malade qui ko prester kwa zwa mbongo yango tangu ndeko aza muninga na biso tozalaka na ensemble tangu mutala bomoi azo senga yo kabela ye et non takinde to mona kala lelo batu so mutakufi batu badu biso mbongo bandu biso mbongo omwana mutu muso ye na poni ba mona ye ke yazali mais Tcheko za ko zanga mbongo Tcheko za ki ko azanga batu basunga ye Tcheko abela qui voit même la combat artiste comédien
ba te comédien muso biso yebi ba émission to na ko yoka ndeko na ngai ntele na ozela yo ndeko na ngai ntele yaka ko sunga ngai parce que ba yaki tout le monde a quand même belle vie. S'il vous plaît, tout le monde a ça. Non, tout le monde a une belle vie. Je pense que l'image est bonne. Même la photo, on a un site. Il y a Facebook, il y a un compte Facebook, il y a Tcheko. À poster kango, l'image est bonne, c'est belle vie. Tant qu'il y a apporter mais forte pas naïe. La comédie Moussou va contribuer en coulisses. La comédie Moussou va contribuer à qui? Bandeko, en 3 minutes, na registre s'il vous plaît, vous avez mobimbate. Vous avez mobimbate, vous avez un ndambu. Vous avez Tcheko na chichi. Nazoma biso kuna kao ndenge nasenyaka chaque jour ndeko na ngai nasenyaka chaque jour sele esalemaka te paneti nde moto koma moninga na ngai nasala bato combien de fois on fait que saigner parce que pasi wana ya cancer wana nyonso nde ekomisa ngai donc eza susu poisson venant te oyo cancer est-ce que basalaki mpe examen bamonaki vraimen eza poisson te to ndengeni parce que nous bango test ya poison salema na d'abord maladie na mes spirituelles attaque non spirituelle maladie na mes spirituelles attaque non spirituelle maladie na mes spirituelles attaque non spirituelle eza poison penza oyo esalaka ngai tosalaka test ezalaka confirmé possibilité ezalaki te possibilité ezalaki te osala examen yango soki ezalaki nde parce que ka na ngai nyonso eza na urgence abo nini aza baeta na ngai na minute oyo hémoglobine na ngai na 7% mekili olala première fois nazalaka sauvé la première tour nazalaka sauvé na 3% et demi makila oyo nakufaki déjà parce que nasalaki sel na bilamba nasalaki bakrise oyo ezalaki baadieu bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bohésite te agence eza kaka moko zibe service ya José Bayila agence zibe service ya José Bayila ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko zibe service eza na reine banimero kubenga yango wana kubenga zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tina les bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chito bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire
ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pousser na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Ah voilà boitu ko landa image wana bota le lenge mobali oyo na vie na ye Tcheko atikali ko bota te Tcheko azana mwasi na ndaku te aza responsable ya ko zanga mwasi te mais mwasi o confie bat ba yebi ke Tcheko mwasi na tele to tio yeba ngoti mais azaki mukola responsable azanga ki muto afanda ki azaki na été ko bazo vivre na été mais ti ke Tcheko a nenga atiki biso na mwana te comme information bon moni Tcheko mona mobali ba image ko somona Tcheko ndenga za ko souffrir azole na HJ image on a tebino eza H donc image bomona oyo image wana au région tchelanga na zomona wana image wana ezali image o bala ko illustrer wana bomona za ngai na kashine za kashine na zof da docha tona Tcheko aba consulter Tcheko azalaki terrassé utali mona mbala zo regretter na passe na mutema wana yo na mbetu Tcheko alali ba ebise kutu zela ba tshela yo dra na mbetu Tcheko akokate to welika to filmer mbangu habité waya HJ bata ba critiquer hôpital non na HJ balinga ki ba tshela ba tcha dra mais Tcheko akokata alali biso profiter de cette image mais par rapport ba ki ko tcha dra voilà. Et Zalina, son excellence Vital Kamerhe, le pacificateur, à l'oba, pièce contre pièce. Voilà, Michel Lelo, dans la stabina, la kakibino, là, c'est une image moko, par rapport à Makambo Tcheko. Batumusu ba olo belé mais bozala ba information té. Na opé ça une information moko. Ti Tcheko to kundaye, bo continuer ko lobaka, bo continuer. Bo continuer ngando mislabino ba vérité moko. Tcheko après CJ a ça c'est l'examen. Après l'examen, c'est un bon. Tcheko leli, mbongo. Mbongo, ya osala l'examen wana ezala kité. Tcheko bengi ngai. Abiya mira. Na osala la vidéo. Otala ba résultat na ngai. Oebimi na ba examen oyo ba résultat s'il vous plaît nako ko brandi ba résultat na été mais toutefois monta o esengi asalisa donc na ozo ko tela bino kaka monta oyo na ba examen esengi asalisa ye moko pena fois na zoloba tala monta esengeli na futa
pour na osenga esenga mbongo o eza ba résultat te on a tchela bino ezali pro forma ya ba résultat pardon pro forma o esenga efasa lisa ba examen efasa lisa tche kwa zanga ki mutasunga ye bandeko na ngai tche kwa za ko ela butu na moyo mwana mbalo ya tiki biso azolela butu na moyo azolela tche kwa azolela mbongo eza wapi botala boka ye moko ndenge azoloba. Voilà le premier document. Il y a examen où il fait salement, examen à l'Ibosso, coloscopie totale $520. Visiter le docteur Antoine Chimpi, donc $520. C'est le premier examen recommandé, coloscopie, pour Matondo Malassa Joseph. Aujourd'hui lundi, après consultation, voilà ce qui est demandé. C'est le monde de trésor. Voilà, nous sommes les 5 amis. Comme détail pour le deuxième examen. Oui, le prix service au montant à $746. L'équivalent à 1 529 300 en francs congolais. Vraiment, cette estimation est valable jusqu'au 18 juillet 2022. 15h30, le taux de change peut varier. Donc voilà tout ce qui est demandé. Aujourd'hui, $746 plus $520 et faire nager le saut plus ou moins donc 1266 donc plus ou moins $1,300. Aujourd'hui, on a le transport tout comme ça de HG Lelo. Donc voilà un peu ça. Merci. Ma belle vie. Aussi merci. Nous devons sur Arotala document. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission Nabiso. Je pense que non, je m'appelle au WAPS. Non, je m'appelle Ebele. Si vous bien dans mon appel, Christian Lusakio dans mon appel, vous comptez qu'on like, toujours beaucoup de commentaires Nabino. Émission Lelo, on a peut-être Kibino, pièce contre pièce. Bande konanga to sala émission nga na sala effort na sali banquette na sali lelo na ye na loba pona to couper court par rapport bato belé bazoloba mabe na ba vérité. Image musu na otela bino lelo boko découvrir makambo ebele tcheko mo ata ko loba. Malamu de konabiso zalaki nini ezalaki que si il a un problème azao loba bato de koloba oh ben mission leke belé parce que azaki na posa lisungi mais bato ko sunga tcheko bazalaki te baza muta ko sabino te que personne ne vous trompe. Détrompez-vous azalaki te.
Tcheko Aleli. Tcheko voir même à ça qui m'enquête. Aïe Baké, ce qui est-ce que Bassa les lié. Bako PCP carte. Est-ce que Bako PCP carte, il y a pris en charge sa santé. Oh, bah comédien Bazouaka. Na likambo, na précisé un repos. Na ndaki ba émission musu super salama salama. Na précisé Sikol. Maman Denise Nyakero, première dame, auto-respectée, beaucoup peut-être péter un coup de chapeau. Artiste comédien, Nabiso à Congo. Ceux qui pris en charge, Yoane et Yakité, mais le Stokundi à 10, s'il vous plaît. Mais à 10 comédiens Tokundi Bango. Pourquoi? Artiste ebele bazola nanga na minute oyo. Bazala ki de maladie moko bandeko na ngai. Mbele soki ezala ki prend cher ya kite mbele biso bakufa. Ba montant $4,000, $5,000, $6,000, musu ba $10,000. O ba partir de bimana siji. O fondation Maman Denise Nyakero de Fouta. Ba comédien belé. Na kota ba kongo la bangote. Oui, natanga mamo sila. Otobeto tumbazai. Ba pekisi ngai. Botika ngana loba. Botika nga pena loba. Suzy Bantu. Elle est comédienne. A kota ki na koma. Il fallait combien de degrés? Il y a des degrés à Souka. Suzy Bantu. Je pense que Bobo ne sont pas santé. Mbali boso Suzy Bantu azaki na koma makasi. Deuxième Suzy Bantu akenda ki déjà ici là qui onaye. Mais Nzambe asaki grâce. Nzambe azali batebele ba okota bopito ba okufa. Tam sumbongo ezati. Ta somba kisi pa kufa. Batu mususu pe tebi ke mbongo somba liwate. Mais pour la Suzy Bantu, degré hôpital on a ACJ. Bah sonner quelque chose d'ailleurs qui l'hôpital Musumba Koufaki. Nazuka yeka moko sili. Na bona tanga ba komba ba union soir. Mais ba romo ba yebi mamna oloba. C'est grâce au hôpital Luana. C'est grâce à la prise en charge à la santé. Batu musuba lobi pona nini Tcheko ba pesa qui est carte. Oh mutodeko kabola. Ba carte wana adoka ba carte wana na ndenga mabe a pesa basi na ba makangu na bango a pesa ba te comédien na yemoko bandi ona ngai. E muta to loba. Tout ça qu'appelle un respect à toi. Blague à part. Artiste comédien, Bazali sont calculés. Dans ça, l'enquête, non, qu'il n'y pas CG oxygène. Non, ça appelle CG dans Lucayo, oxygène. À titre d'information, sur besoin de CG oxygène, parce qu'il est toujours présent dans l'activité, puis l'information. Code de chapas, ça comme ça, on est bien. Mais à ce accident, à ce plâtre dans le colonaye, à temps de babeki, dans le moyen, vraiment, tant que les acteurs vont monter, mais au Kendi pas naïe, tout ça, naïe, puis la vérité, et information, plutôt. Et puis, après ça, biso, nombre de comédiens en Congo, baza combien? Puis, les comédiens, baza adhérer à l'interprète, combien? Imaginez-vous, mes frères et sœurs. Ceux qui vont être comédiens nyonso, base la carte. Atabino moko. En nombre est limité. Babaki, la première phase nan, bapesa batundambu. Ba musu ba usani ba kolanda sima. Ba démarche wana ezali en voie. Nabi ke ba être comédien musu baza ba carte wana ba ofinganga. Nandimi yango
mais na peut-être ba information oyo ngai mira bopika pe mira nazala nanga mutu mote ke o nazala mutu amutu te so mabe ezali na panzaka na lobaka vérité na bomba te donc nazo expliquer quand même pour te comprendre Tcheko tango ba carte yaki yazaki na maladie te ba ete comédien musu soupe bazwa yango te voilà pourquoi ezali envoie ba démarche wana afin que ba ete comédien musu na tour bazwa donc Tcheko moyen azwa carte ezali te pona déjà nombre ezali limité ba prometaki ke bazela na lo ya bato musu oyo bakopesa nombre ya bato bakozwa peut-être kombo Tcheko elingi kozana kati donc malala Tcheko pendant malala Tcheko moyen ba nexe kombo na ezala kité amaka musu na koloba on a deuxième émission na kuta kina président Lombe na sola kina ye président Lombe eza ndenge ni yebisa biso ba démarche ndenge ni pour affaire comédien à kota la kati président Lombe eza biso pourquoi ba te comédien musu bazwa te a sola kinanga na kwa on a deuxième émission président Lombe ba te comédien musu bazo lela président Lombe ba te comédien musu bazo loba ke boy a episa kingai na kwa nango na deuxième émission et mabe na lamu na koloba toke na régime ba bilo baloba mabe batu balobi ke ba comédien basundola ki Tcheko na be mission leki ba comédien baza mabe balingani te oui ba ngomo baloba kango basa na bolingo te mais ba comédien si y a un problème place wana bolingo zalaka na un exemple moko Mélodie paix à son âme ba été comédien mutu ba se coupaka 1000 morceaux ba sangisi ba mbongo na bango et merci beaucoup à son excellence à l'ambassadeur Christophe Muzungu à Brazzaville azaki de devant yemta sungaki pour les loyo quand ya muninga la biso Mélodie na Kinshasa pe mo ka loba kyanga ba ke ba comédien ba tchaki 80% ya tchaki 20%. Ambassadeur Christophe Muzungu loba kyango bien. Mongo wana ba ke ba te comédien ba bando ko loba te. Ngala sa ba investigation. Na ko tuna ba tout mo ba loba vérité. Mais na boka ki kudai na monaki. Au-delà de 7 000 et quelques dollars. Plus de 7 000 dollars. Tokende. On va comédie à Kotizaki. Bon, tant on va comédie à Sundra Kicheko. Na okamwa. On va comédien à Linganakate. Na okamwa. Ba comédien entre et bazakana wa promis na bango. Biso pe ba chroniqueur, ba journaliste na ba promis na biso ba rando na biso. Tout monde qui lobi moi ba bitumbi da kuna. Ils appellent ba makambo wana. Nous va rendre zalaka. Dans la comédie, c'est un problème. Balinganaka, tout la image. De autochaka, mouké. Si là, Irsine, Haché, oiseau fêté pas anniversaire naé. Tout le monde toché, Belinda, sans exception. Bande quoi, diaspora, Libanda, Hans, José de Londres, Baba, le vieux Baba Mongita. Tout le monde a tué. Ils ont sali ça. Oui, ils ont passé. Mais quand tu as un monde, tu as le bon à poche. Tu as le bon à poche pour sauver une vie. Je ne sais pas, CG. Déjà, tu lances qui organisation, mon corps. C'est auprès à maman top. Parce que chaque fois que il Cambozali, que ce soit un 5 moteurs à passer et que tu collecte nabiso, on choisit toujours Batumako, Muto ne Muto no chamu et panaye. Et variaka, tout au mtazozwa. Nenge utaki a joli walelo, a kufelaki. RSili,
na Muchopi directement devant la caméra. Bapesi mbongo. Artiste et comédien, toyebi numéro ya Mama Top. C'est elle qui est chargée ya kozwa collecte oyo esangi lisongi mpona ndeko na biso Cheko Matondo, artiste et comédien. Benga Mama Top. Soza musika otinda ngota na ba nindo kumbambo nindo motinda bambo na téléphone. Soza pembe lo keyo pesi Mama Top. Soza libanda azana kombo na nini botindeli Mama Top. Ye mutu anosala kaka azokoma kaka bakoma ça dans liste na ye. A créé même groupe mort déjà ya collecte. Azozwa montaka so moni komika monter comme misaka moi mutu ye ekoki OK. Équipe raté. Bako délégué Mama Top combien komi nango autant papa Luka. Ou bien mutu nyonso do bokende kotika déjà mbongo wana kuna. Acoustique bokende kotika mbongo wana kuna. So ba mira bolinga bazala bango wana na ba ipana bakapanga bango wana bakei. Mama Top mutaza chargé ya collecte oil. Na bakabe kotala te ngana mutu wana boye te. Eza pona to sauver ndeko na biso yo tindaka mbongo. Même aux mbongo ngam nazozwa même nanga to la raté soki ni na yeba raté les gens. Yo kotala ngai te tinda mbongo pona Cheko, c'est ça. Et récemment pour la matanga il y a le film Mélodie. Engouement tozalaka nango pona cotisation matanga, ils appellent le même engouement tozanango siko pour sauver une vie. Donc c'est une vie qui souffre, qui a besoin d'un simple 2500, bien 3000 et quelques dollars pour te sauver vie naïe. Pourquoi ne pas s'empresser nango? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion? Même le Dieu du ciel pourra en tout cas nous aider, nous sauver, nous à la compétition parce que là, tu sauver Mutumoko Boé Azana passe. To zélaté et aux la Sony Makas Lelo, je ne le souhaite pas et nous ne le souhaitons pas que Cheko Lelo a accueilli, que Toya peut couper sa cotisation et les cas. Il y a Matanga et ça est belé que les comptes nous topé sa tango azana malade. Parce que je présume que Oya Matanga vous a beaucoup plus Oyo azana ngosiko pour besoin de santé naïe. C'est l'affaire de tout le monde. Tout ça rendait tout ça, l'attend toujours pas de problème. C'est notre frère qui est malade, c'est notre frère qui est dans le besoin. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Barobaka babundela kamakila mais tout finate. Donc pendant que le sang coule encore dans ses veines, pendant qu'il parle, pendant qu'il est encore en vie, c'est le moment où tous se mobiliser, les comédiens d'ici et d'ailleurs, les actuels et les anciens, nos fans, à travers un numéro, on a apporté aide Nabango, de sorte que nous avons un traitement à Bikazong et la Moussala Nae. S'il te plaît, Nzambe kotali kamba Cheko, s'il te plaît, Nzambe kotali kamba Cheko. Tokomi na suka, Nzambe soki liboko no tiete. Nzambe na ibite na loba nini. Bande kona ngai. Image bo iti komona oyo. Na ça na réussi bo songela nga ba image tana zoloba, bo songela ba image na à l'illustration. Image yo les anime. Dernière réunion plutôt ezalaki na siège ya groupe Simba et pas Président Lombe. Banani bazalaki ona. Balasaki appel, c'était le 5 août à 18h. Réunion bandaki 18h 6 minutes réunion bandi. Banani bazalaki ona Président Lombe, Oxygène na ba artiste comédien ya yokason ya groupe ya Cheko. Ba journaliste tolaki Miranki Anvu, Sego Kapanga. Boki makambo elobama ki wana. Donc ça montre ba ces comédiens les ba monique
résultat ebimi et puis l'examen c'est quoi c'est que ça la pour ça l'opération ça valait de $2,500 pour l'opération, $750 si je ne me trompe pas pour l'examen avant ça l'opération. Voilà pourquoi les comédiens ça qui groupe ya WhatsApp mutu oyo azalaki administratrice plutôt ou administrateur nazoye batiso zaki nani deuxième ezalaki bongo mama top ye mutu azwa mbongo komba groupe yango ezalaki SOS Tcheko badeko kongola mbongo enfin que basala nini bakangisa $2,500 wana basala ki nekosala Tcheko opération. Réunion wana ezalaki mpona nini ezalaki ke mpona ba vulgariser message wana message panzana pa bato nyonso ata bacomédien oyo baza na kati ya groupe wana te mpo bacontribuer. Donc déjà équivoque wana ke baite comédien basundaki Tcheko bolongola yango. Donc image la preuve à l'appui que bacomédien bazalaki ensemble na moninga na bango. Sikoyo boka révélation oyo eloko nini eloko mena kata réunion wana pesa na pareil na ngai na stabino ba vérité pièce contre pièce ah national mona ngo un peu rapide c'est quoi bengi ngai Benginga na 18h25. Les René Sama. Abi Yamira. Mais qu'est pour yebisa ces oxygènes s'il y a moyen bah ça l'effort parce que dans 10 jours ceux qui va salinga opération T et aux alamabe mingi pour na bomo inangai nazo luka yango et aux alamabe mingi pour bomo inangai wana Tcheko ta lobby ngalabi ah oui ça va en tout cas ndongo solo ba wana CG oxygène pe na zoyo kazolo ba yango azolo ba yango que ceux qui me ko na biso to intervenir te aux plus grave. C'était les 5. C'est quand même au Kobenda yango. Tcheko, bomoni, na 18h25, Tcheko Benga, c'était les 5. Et puis, na 18h45, si je ne me trompe pas. Bomoni yango, Tcheko Benga, bon style, s'il vous plaît, bochango pose. Bomoni yango quand même. Tcheko Bengi, pour na aibisanga ke, ceux qui va intervenir dans 10 jours, bon inangai et kosalati. C'était le 5 août. Bon calculer. Le 5 août. Tcheko a rendu l'âme le 16 août. Tout compter. Dans le 16 à 10 heures du matin. C'est 10 jours, non? Dans les 17, à dire, dans la boutique, elle te compte les 17. Ok. So, calculant, à peu près 10 jours. Dans un moment où on va commander, on va bongo. Dans un moment où na salle fo na benga qui président Lombe mais la soit qui était na benga qui CG mais la soit était pour na yoba est-ce que mbongo yango ba da kutangisa et kendaki ou pas na deuxième émission na ko ya lisusu na yeba kendaki ou pas est-ce que opération wana et les qui bien ou pas po na ba voice moko na otie la bino sikoyo ye moko Tcheko azosenga ye moko Tcheko azosenga secours
toi on va voice. Honorable, toutes mes excuses. Peut-être dans nos occasions à cette situation. Je suis l'artiste et comédien Tcheko Matondo, le communicateur Dr Mogijo. Hospitalisé depuis 1 mois déjà dans le centre Mogijo na Mokali. Et Didier et Fofana, déjà plusieurs fois. Nazalaki empoisonné, à me pousser, quand le monde dans le théâtre, et puis, le docteur Mogijo Bundi a réussi à me construire qui ça est Suningai, mais ça a créé encore d'autres problèmes. Le quoi la tumeur a début à cancer, la cause intestin à anus. Il a fallu examiner un HG qu'on a déjà spécifique. À mon lieu, intervenir dans l'examen et à scanner. Et résultat, une méga aventure. Maintenant, là, je dois passer encore un examen, la coloscopie, $550. Et puis, pour passer une intervention, je suis toujours chez Dr Mogijo. Prise en charge des alités. Honorable, mes excuses, Nazolo Kalisungi. Docteur Mogijo, je suis au Benguié, au Solunaï, avec cette situation nangai. Et je suis ici, à Mokali, comme je vous parle de mon honorable. Et ça m'a sauvé. Situation nangai, ANTPC, Batunio, Subayebi, Amasumbe, Lombe, Bayebi, Tcheko, Bayebi. Honorable, merci. Et puis, au cours du message, Oyo, Kenzambe, Rosalangolo. Oui, mais Makambo, le blague à part, bon, on va fantir. Bon, on va fantir. Mais, Nazala va donner et belé. Parce que, quand on a malade à Tcheko Zalaki, Bicho Tozalaki, on a tout ça va vérité belé. Bah, tout le monde se dit que c'est tala Nazala va voice mususu oyo mutu mo azoloba na bimiso polele na bimisa polele pamba sozo continue koloba na bimisa polele na bimisa voice oyo moko Tcheko azoloba na si boitu ko voice oyo Tcheko zo senga aide Tcheko azolela pa batu bata bonne volonté, ta bonne foi, ta grand cœur, o basunga batu, basunga ye. Donc yé mon quoi, c'est là qui vraiment force motrice yakoluka. Nana osunga ye. En tout cas, coup de chapeau à mon frère JP Massamba, Fondation Tokanisa, à titre d'information encore, tant que JP Massamba qui membre de Tokanisa. Mais il y a en dehors, il y a Tokanisa, puis Azaki Soussou, il y a un TPCP, Azaki peut assister à un TPC, Azaki peut membre un TPC, malgré ça, il y a Tokanisa, il y a un TPC. Un bon animateur tout fait. Nakansi Tcheko Matondo. Namona Tcheko Matondo azole la fema hindu. Ya groupe évangéliste. Nenga azole la ye. Ma miso sala ki ne pembeni yako lela. Zaki na facilité kolela. Tcheko Matondo zaki so à côté de Kamuna yo. Tu sens vraiment que non, muto alingi batu. Eh, nenga lela mundanga. Alela mundanga. Tcheko Matondo zoyeba tango machaka kufaki. Tcheko Matondo zo ni mazolela. Tcheko Matondo alela machako. Tcheko Matondo alela pululu. Bande kubwato ila Tcheko. Bande kubwato ila Tcheko. Bafana Tcheko boya matanga o ezali juste na avenue Belladone numéro 13
na commune ya Kalamu na quartier Kauka. Référence ezali na croisement ya Avenue Victoire na Kimwenza. Dans ce côté kaka route Kimwenza na droite au moins la direction me kota wana pour kota Kauka. So côté en première avenue à gauche Beladon Yangwana. So côté wana ba fan matanga za ba tia comédien nyonso en tout cas boyaka tole la tcheko ensemble na matanga wana ko za malamu mingi en tout cas coup de chapeau na monaki présence ya batu ya groupe évangéliste bazala ki wana en tout cas basali pe groupe à WhatsApp les amis la monaki yango comment qui les amis des groupe évangéliste c'est comme ça basali ja groupe na bango groupe à WhatsApp pour na organisation ya groupe évangéliste bate comédien nyonso na yebi ke bozala ba makambo ebele obodo ki nokosala après avoir ba tournage na bino ya mutu zole sabino parce que batu ba préparaka matanga te mais ba préparaka musala donc musala ba zaida musala ba osala en tout cas bon vouloir ba comédien te et c'est ba que le misala pour na ba zo mbongo ya sala ni facilité ba pas contribuer donc ba comédien en tout cas coup de chapeau bo continuer kaka na ba contribution na bino o bozo contribuer wana on ne bosala comme d'habitude bo contribuer biso pe ba journaliste ba chroniqueur ba internaute ba youtubeur ba youtubeuse nyonso to sangana biso pe to yata la contribution na biso za malam pona Tcheko. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Et monsieur Souki Awa, en tout cas, tout le monde a propos, c'est ça qui vient noter. Bon, excusez-moi, mais toutefois, toujours la vérité, oh, union sort, pour na malobeleke belé. Mais n'a pas la voix sur mon corps. Na bon bien. Non, mi balé. Il parle, mi balé, hein? Mi balé. One is a bomb. One is a bomb. Do yo muto loba tiko loba. Ye moko chekwa zo loba. Tika ko loba. Sino to ko bimisa. Na bimisa ngo. Na bimisa. Kad na loba na bimisa. Black na bimisa ngo, na bimisa. So kika en tout cas s'il vous plaît, Pierrot, beaucoup peut s'arrêter 5 minutes na bimisa. Merci beaucoup pour notre temps, mais deuxième émission Zoya. Voice en tout cas, je vous assure, il y a tout royo. Na quoi le col a mis en tient fouté, na quoi le col l'incroyable, le col incroyable. Dans le col appelé combo incroyable, on a mira, on va bien aller incroyable na goya bon. Dans ce cas, vous continuez à kobimisa, koloba buzoba, na obimisa yango. Moi, tous appellent un respect à Moukoufi. Tous en un respect à Zoto ya Moutou. Tous en un respect à famille. Bisona solo baboye, ata to sa émission, douleur aux familles à Tcheko bazana ngo biso to na ngote. Douleur aux familles à Tcheko bazanango biso tozanango te. Dans ton respecter famille à Tcheko. Tant que ça que na matanga ko to que na respect nyonso. Biso bato si ma micro to yeba pe koloba de façon que to blesser famille wana te. To ça ma sécurité hein. To yebi kauka très bien. To yebi kauka tanto que na bo polo nyonso pour ba pesa biso avangu kuna ba pesa biso avangu ka avangu grimace ribiso to lenga ki tanto que na ndea malembe pour to respecter corps ya muninga na biso tanto ta be mission na biso ba ete comédie baza bato to respecter bango makasi baza ba patrimoine ya mboka na biso to respecter bango. Tozalaka na bango matanga so eleki tozala na bango ba popo na biso tozalaka pe na ba réserve de façon que tozoluka mbongo bato batala biso mais
toka tomber sur la vie à ma comédien. Merci vous, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Papa nanga, monisanga loboko na yo. Na yepa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, Zamba lolo, azo sale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na Lolo yo, azo sale, Zambaka basangolwe, azo sale, salilanga Yesu, Yesu, oh, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tilobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bundela nga Yesu, Yesu. Bisenga senga sanga lole. Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibi ya bisenga senga sanga lole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, Yeso. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Soki na soyemba
opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo